yango na tourné face nanga vers vous le peuple congolais qui vit à l'étranger bomoni ba malien ba tunité ba diaspora malien ba divisé té ba lobi c'est notre histoire et il faut tout tailler yango Mali doit une richesse pour la Congo mais nous allons prouver aux Congolais que nous ne sommes pas des lâches les hommes qui lèchent na kati ya basali ya bamiidi ya bantaba bango tous sauf personne bale na sali moko makambo ezosalama ya février tout politicien congolais asigné na kati ndenge bazokata superficie ya Congo les politiciens bayebi yango les politiciens marionnettes les pauvres bazokende kolia mbongo ya miyibi si nous voulons que politique ya mboka ezala malamu esengeli na biso tosala se bazwi nord na bango basoldat babimi mais vous les soldats kasongo ozoya monene na largeur kasongo kopesa ata bamodo toboyiyo chilombo etala ndenge yo bomi Congo biso toyiniyo toboyiyo chilombo etala ndenge yo bomi Congo ngayo bomi Congo lelo libela na libela etala ndenge yo bomi Congo biso toboyiyo miyibi oyo etala ndenge bo bomi Congo biso toboyiyo chilombo etala ndenge yo bomi Congo nyabokomi koyiba lelo libela na libela etala ndenge bo bomi Congo kabuya non puissance jolanga téléphone ezui likambo la moto te ezui na Goma ezui na Butembo ezui na Fizi ezui na Manono ezui na Equateur ezui na Ingende ezui na Basankusu na Boteka ezui na Boende ezui na Boma ezui na Matadi ezui na Mwanda ezui na Soyo ezui na Lukapa ezui la Dundu ezui la Mbanza Congo la province d'Uzaï ezui na Luanda ezui na Santa Clara ezui na Lede Kasai ezui na Bandundu ezui na Kikwiti ezui na Kaemba ezui bipai biso boko benga biso ezui na Bumba ezui na Kisangani ezui bipai biso ezwa mibino totombola bendele ezui likambo la moto te na kele na Dibumba ezui likambo la moto te na centre bisika bilolo sobozali ezui na Boteka ezui na Dundu ezui na Kamako ezui bisika nyoso boko benga biso bandeko moi minute moko ya kimia kolela o nzambe nanga merci na bundala yawe balume black balume na lobi paluku paseleki papa na kolela mikolo nyoso soki na tali video na zongi na leli moi minute moko ya kimia pona mobundeli pe pona babundeli iso pe pona passion melelo tozangi Bruno Mimbenga pona passion melelo tozangi Bruno Mimbenga pona passion melelo babeti lisasi nzambe ya bakoko etumba toko bunda la bosolo yango na zolo bande kolanga etumba ya Congo bunda yango la bosolo kolia kanyaka te kolia biloko ya bapaya te kolia dévoué par interdité okokufa lokola tribu ya Juda okokufa lokola tribu ya Juda kanda la nzambe ezali moi minute ya kimia oh mon frère makile la bino na ko venger yango kaka ndela zoloba. Merci Nabilo Batubosuli Baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branchement ko to tchalo océan du Congo bisiko to gangaka bisiko to akaba Kongomani bisiko to lelaka bisika to talisaka pole kabuya na kotoka bisika oyo to gangaka lokwa ba Kongomani bisika oyo to belelaka bisika oyo to tchali tono na nzete po to benga yango malamu bisika oyo to kosala mosala ba Jean-Baptiste. Dieu n'est pas contre.
soki azalaki contre nde boleli océan soki azalaki contre nde boleli Bruno Mimbenga na banzi bolandi yango na océan du Congo eza passe bazobeta babali réel bandeko na ngai bino bato ya mayele bolobela biso comparaison n'est pas la raison oui mais to comparaka air moko po ete pesaka biso na Israël nzambe alobaki na David basi nyonso kitoko baza ya yo mais mpo na nini yo olandi kaka mwasi ya Syrie tala ntina kufa ekotila ndako na yo la koboma première nne na yo parce que toi tu es l'homme selon mon cœur napesi yo biloko nyonso papa na ngai elobi nini mama na ngai femme c'est la sagesse cela veut dire mwasi nyonso aza kitoko sagesse nyonso esengeli yo osalela yango sagesse nyonso ya malamu parce qu'il y a aussi des femmes insensées oh bako finga biso bako bomba biso mabanga basi ya bolema mais yo telemi parmi les 5 vierges basi ya mayele babateli minde na bango na mafuta po ete ntango mobali akoya kota bangengesa ndako bino wana nde toala bino posa po ete tobunda mibali ya bolema te mibali ya mokoti te mibali oyo bali kotelema bakomona mboki ekei bandeko na ngai aujourd'hui kabu ya l'homme puissant ezwi likambo la moto te nakolela na pasi na motema nakoganga mpo mboka na ngai ekei nakoganga mpo lelo Kagame azozwa tous les deux Kivu Kagame azwi yango ntango ngai no tozotala tala Kagame ye wana esengo na motema na ye o nzambe alola Kagame détrompe-toi okozwa yango te tokokufa te tokobundala yo tila suka elonge kopesamela bakongolais Rossi azokufa lobi le peuple gagnera toujours le peuple gagnera toujours Rossi toko gagné ndeko nanga Rossi nano kundami malamu te tokelo kotika yo Elvis abimeli biso ebemelo ekweya bakenda nango papa na walandi Rossi toko gagné le peuple gagnera toujours toko gagné les politiciens marionnettes corrompus toyebi bino je dois vous citer bientôt bon léché boke lembo bokase to koyeba te ya chano ba malien chamendele o ba koloba makambu e bongo tozonga na chango pour la congolais bolole nyama oyo kanga yoka bandeko ndenge ba se mobiliser ndenge ba se sensibiliser yoka ba se conscientiser balobi maintenant to kozala mutu moko poto fouté ba impérialiste ba nyangala kata au dehors tangu yo ozolala ozofinganga mboko za nango ya poto ya tata note ya mama note bakobenga no lobi wakana mokanda te waneloko te kokimaka sima mwasi otyaka mwasi zemi obotaka mwasi apimelo mokanda tala vie bazomene bino yo pe mwasi obotaka bana ebele okomi na bana zomi mpo na social tala place bakomisi yo moumbu nga na telemi na lobi boya tobunde tumba mpo na délivrance omboka bakozwa yango bientôt na réunion ya France prima courrier oyo alobi akonzame ba malien balobi biso tobimi chez les politiciens suivez bongo tozoka. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous venons féliciter les militaires et leurs alliés. Savez-vous que les 2/3 du Nord Mali a été déjà libéré? En moins de 1 mois. La France a fait combien de temps au Mali? Maliens et Maliennes, si vous avez des parents dans des zones au nord du Mali, prenez vos téléphones et renseignez-vous. Vous aurez les preuves de tout ce qu'on dit. Voici des vérités, reprises de plusieurs bases terroristes opérations russo-maliennes en Songo. Dans le cadre de la reprise et du contrôle de certaines portions du territoire malien aux mains des groupes armés, les FAMA, Forces armées maliennes, en collaboration avec les militaires russes ont procédé ce 12 janvier 2021 à des engagements militaires dans le nord du pays, notamment aux environs de la commune d'Asongo. Bilan: au moins 107 terroristes neutralisés et une 50aine de prisonniers, entre autres le bras droit d'Iyad Gali, Mokhtar Imouali, qui dirigeait plusieurs attaques dans le nord Mali et l'ouest du Niger, région de Tillabri. L'opération a été planifiée, drones et sondes utilisés, dans le plus grand secret professionnel sans en informer la Task Force Takuba et même la MINUSMA. Maliens et Maliens, la MINUSMA aussi doit quitter le Mali. Ils sont au Mali depuis combien de temps? Ils ont fait quoi si ce n'est pas enceinter ou envoyer des maladies sur les jeunes filles maliennes?
Ce qui nous fait hyper mal, c'est que des Maliens sont encore opposés à ces militaires. Les opposants doivent s'ajouter aux militaires pour nettoyer le Mali avant de parler de politique. Aujourd'hui, 120 000 terroristes a été neutralisés au Mali. D'autres terroristes se sont rendus. Bientôt la guerre sera terminée au Mali. Savez-vous que ni France 24, ni RFI ne parlera de ces victoires du Mali? Oui, aucune chaîne européenne n'en parlera. La vie d'un Malien n'est rien devant ces Occidentaux, voilà pourquoi ils ne soutiennent pas le peuple du Mali. Dites à tous les opposants d'oublier la politique et construire le Mali d'abord. Les politiciens du Mali qui doivent être arrêtés si jamais, ils n'arrêtent pas de travailler pour la France sont Tiéman Hubert Koulibaly présentement à Abidjan pour recruter des mercenaires. Pensez-vous qu'il aime son peuple? Bokari Tereta lui il continue à faire des réunions pour devenir président du Mali. Presque tous les soirs, il est en réunion avec des groupes et souvent au siège de Parna. Malheureusement pour lui, Moussa Timbli ne le laissera pas être président. Pensez-vous qu'il aime le Mali? Pourquoi ne pas attendre que le peuple soit libre? Issa Kaoudjim, c'est le Satan du Mali. Un traître, un criminel. Un ennemi pur du peuple. Si lui il fait pas attention, il se retrouvera un jour dans le malheur. La population risque de brûler tous ses biens un jour. Car tout le Mali a compris qui il est. Mahamadou Dicko. Lui, il s'est humilié tout seul. Savez que avant de mourir, le président Ibrahim Boubacar Keïta a maudit Imam Dicko. Cet Imam Dicko qui stressait les présidents ATT et IBK. Il les a bouleversés l'esprit. Il les a traumatisés. 3 jours avant sa mort, IBK a dit et sa femme en est témoin. Dicko m'a humilié, que Dieu l'humilie. Dicko a fait de moi un homme malheureux, que Dieu le rend malheureux. Il a dit je ne pardonnerai jamais Imam Dicko. IBK ne dormait plus jour et nuit. IBK ne faisait que maudire Imam Dicko. IBK est décédé avec le nom de Imam Dicko dans sa bouche. Rasbat quant à lui. Il se voit abandonné par le peuple. Il se contredit lui-même. C'est un drogué maudit. Il est le pion de Boubou Cissé qui a fui son propre pays. Allez vous laisser Boubou Cissé revenir vous diriger ici. C'est lui qui a acheté les grosses voitures. Rasbat. C'est lui qui a donné beaucoup d'argent à Rasbat. Il a détourné beaucoup de fonds. Amadou Goïta quant à lui. Il est perdu. C'est un homme qui pense souvent positive. La preuve en est qu'il a dit à tous ses opposants de permettre au pays d'être libéré d'abord. Nous espérons juste qu'il est sincère et nous disons félicitations d'être revenu à la raison. Quant à Oumar Mariko, son dossier est déjà sale à cause de sa manière de faire la politique. Il est viol depuis qu'il est jeune. Les autres que nous n'avons pas cités ici font des doubles jeux. C'est-à-dire le côté où c'est bon. Ils iront là-bas. Nous demandons au gouvernement malien, si vous voulez libérer votre peuple, n'ayez aucune pitié celui qui dérange le peuple. Dès que vous avez des preuves, enfermez la personne jusqu'à ce que le pays soit libre. Ne respectez aucune loi. Ni de la CEDEAO. Ni de la communauté internationale. Ce sont ces lois qui vous retarderont. Nous comptons sur vous et sur vos partenaires. Vive le Mali. Vive les 5 colonels. Vive le peuple malien. Na le côté ali français à petwa alobi nini ba bimie pa ba impérialiste ba boy ba politicien parce que ba politicien bango pe ba opposant ba komi côté les ba soldats pour être la musala bango ba sali na peuple mais histoire ya ba malien e ko betama koloba yete bango po déjà ba si ba récupérer ya bango mais congolais jusqu'au propre du contrôle on to récupérer les soldats congolais les soldats rwandais parce que vous êtes pas les congolais. Ma colonel, rebelle, oyo bachaka l'état de siège, n'était mibi, n'était escroquerie, na état, oyo biba nanga eloko lo sezaka d'état nango. État de droit. État soki de nini, état de siège. Tu jengu. Et bimi le chèque. Libungu Toulou. Aujourd'hui, Baloum est parti pour na koyemba. De konanga na zolela on a ko venger yo. Passion na yo qui n'a qu'au venger yo mon frère. Pour peuple yo, tu as qu'au gagner.
peuple oyo babandi ko comprendre que sengeli na biso to bunde tumba et sengeli na biso to longwa derrière les politiciens naza ko sensibiliser bino bo longwe pa ba politiciens boko za kukao bango tout sauf personne balé la sani moko makambo ezo sala ya février tout politicien congolais a signé na kati ndenge bazo kata superficie à Congo les politiciens bayebi yango les politiciens marionnettes les pauvres bazo ke le kolia mbongo ya mibi pour s'enrichir ba comprendre jeu ya politique ezali tozwa mbongo ngana akotika la kaka sima ya baninga esengeli na sala course au pouvoir ndeko na ngai nzamba kosaka te. Le Malien balobi fa bolongwa derrière les politiciens. Suivez bas œuvres ya malamu. To landa bande ko labiso ba Malien. Ba sali nini? Balobi avant to kende ko sala makambu nyoso. To politique ya malonga, to kolona ya malonga, to kolia ya malonga. Esengeli to sala guerre. Esengala lo bakangote. Et si to sala haine ba Malien balobi ni. Il faut qu'on fasse la guerre. Il faut la guerre. La guerre, na Congo guerre et faisala. Il faut to bunda, il faut to boma, il faut to sasa, il faut to kata, il faut to tumba. Poba mona ke toza batu. Ndengele lo histoire malien. Tala ba malien bangwala. Nana ko sakana bango. Balobi RFI ezolo bate. France, ata TV mokote. Ne yabiso ba kolabo. Moye bala kisate. Po ba yebi ke makambo ba malien ba osala. Eza makambo esala te. Vous les Français, bo boya ka ba coloniser bino. Jeanne d'Arc abimaka bongo bino bo coloniser monde. Louvunu. Soki Jeanne d'Arc abundaka, aboyaka, bozala be esclave, aboyaka. Ndenge Hitler alinga konza bino, bolinga ki te bozala sous ordre balma. Biso pe ba congolais, to kozala sous ordre ba impérialiste te. Non plus à ma politicien collabo, non plus à Rwanda, non plus à Burundi, non plus à Ouganda, non plus à ma pays, nous sommes Kolabiso. Yango na tourné face nanga vers vous. Le peuple congolais qui vit à l'étranger. Bon, on est malien, ba tunité, ba diaspora malien, baza divisé te. Ba lobby c'est notre histoire. Et il faut tout tailler yango. Mali doit une richesse locale à Congo. Mais nous allons prouver aux Congolais que nous ne sommes pas des lâches. Les hommes qui lèchent. Nakacha basani ya bamibi ya bantaba ya ba fond de terre. Mobala pakola fond de terre. Mobala comment est commise. Mobala ya bololé ya nyama corrompu. Ba benga na cabine na ba 5h du matin. Au lieu qu'on focalise mayele la bino. Que maintenant c'est le temps. To sangisa mi solo. Bozoya na Congo na individualité. Po baye ba moi na poto, oyaki na moi $5,000 na yo, ozo sakala ba jeune fille, na moi bilambo le côté le bato ba $1, $1. Oye nango ana Kinshasa bimi gang. Après tu kali ko defa nyonga bato changer yo wana okimi na ko citer ba kombo la bino. Na otanga bino ba bololé. Bo kimi na ba nyonga bato ba changer. Ça c'est quoi ça? Tala ba diaspora ya baninga. Balobi ce n'est pas le temps bolandi la vidéo wana. Ya ko tala mis ouvert ba politicien parce que si nous voulons que politique en moke za la malamu et sengali la biso to sala feu. Bazui nord na bango. Pas soldat babimi mais vous les soldats ka songo ozo ya monene la largeur. Ka songo ko pesa ka ba mot d'ordre. Bino ba policier mibi na ba kuluna. Les fabo botala ba malien. Balobi mboke za mabe bakosi bino baye kopesa bino mituka oya mabelo bi carburant boko senga te bana bino bakuluna mibi bana miyibi nde ya basoldat bana na bino boko kotangisa bango ba classe balonga te bozala lokwa ba malien ba telemi balobi to benga la Félix to benga la Kabila to benga la tous les politiciens to ko récupérer bango après. Le Malien, ba soldat la bango ba telemi, ba djende, ba boy kolote tumba, ba bien ko simbate. Pourquoi nous sommes jusqu'au 21e siècle? France a sakana biso, France a linga za libéré. Bongo poani biso te, toko bunda ba français. Mbeba ekoti. Ko bange ekoti, mais biso Rwanda, kamboka ya mukebo, ayi, ezo sakana na Grand Congo. Oyo mboka nyonso linga exterminer biso po ba zoya ngo richesse immense. Lelo Kagame alobaki makile ba congolais et ko sali kola mutu nanga te parce que ce sont des congolais de batba ko lukaka message wana ça ka congolais pasté alors binga la fanda qui ce sont les congolais de ba ki feranga
pour vous demander pouvoir na Kagame. Eh, na yo pe muto to tchala ki motem. Maudit toi l'homme qui se confie à l'homme, n'en dit bien. Mais heureusement, moi je disais toujours la vérité. Jour où on a triomphé. Parce que quand je parlais, personne m'a crié. Eza pasi maman Jawa, salam alaikum le bamisi malanga. Congo. Kagame alobi na kozwa tous les deux Kivu. Sud na nord m'appartient. Balume. Momon liwanaye. L'océan du Congo na lakisi. Tozole la matanga. Tokomika matanga. Menga na lobi. Bitumba ya Congo, c'est les faisalités. Bitumba ya Congo, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faits. C'est les faits et kozala te. Mana nanga leta sida meka la kunjala nanga benga nga mana nanga. Numéro non habité sur na longo benga nga soko na ndeliso. Aye bata santé. Équipe pour la terre. États-Unis d'Amérique, nga mokonzi l'Angleterre. Toko bunda tina moi les pinières le papa kulutulanga. Toko bunda. Lokola mina boko banga bitumba biso toko bunda. Les diaspora. Bozala droit ko soutenir bitumba et non ko finga kabiso. Bobo les diaspora malien. Balobi to salimbongo. Communauté malienne. Balobi to salimbongo. Tozanango. Tu as qui porte pour l'ambiance c'était. Toi qui poto soit to songa la bamboka to sunga batato bateka ki ba mapangu to sunga ba famille ba sangisi misolo batini la mboka ba renforcer ba soldat la bango ba renforcer population ba renforcer ba pesi morale ba teyami balobi batangeli bangote ke to pesa place bo pesa ka to yeba ka te koma ka te o to tindela ki ba mai o to tindela ki ba frandi libe ba balé o to tindela ki 15000 place bo tindela ka to mona ka te me ba pele yak bo tindela ka te ponga banana bani ko senga na moni mutatinditi ça veut dire liboso pe bo tindate bo kosa ka ba orgueil congolais kama peka lokwa mutako wanga na nyongo asa ke lokote kama tema mabe ya ko finga ya ko siso jabato ba obundela ba obitumba ça to kufi ozwini ozangi de batuti. Les Français va battre les Jeanne d'Arc. Moi, nous avons quelque chose. Mais Congolais, humiliation. Si Kotonga, Kolukabiso, Kolak sa place, tout ça, Babeta, Baboma, la Simanango, le Bimawa. Les noms du Congo, moi, les Okende. N'est-ce pas Kibino? Et Kokende était au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Assurance, nayo, foi, nayo, a fondé la bonne œuvre. To foi, ça a mbanga ya munoko. To foi, au batubalia, ka foko foko. Foi na ezani. Boze mbele la bapoto. Bokomi ko ya bosomba ka bilanga, c'est pas du tout mauvais. Eza mbongo nozwaki. Mais bilanga yango, tango bozolo na yango. Nanu to bundite kimia ko ya. Bongo tango siko to sala guerre. Ba bilanga ne ko zike ko tumba mati. Mbongo la biso ke perte. Mbongo ya mbele bongo ya ba communauté. Il y a une association qui est Congo parce que tinde yango to libéré. Allez misala mvuluze monana. Ya kolona. Ya ko bimisa wolo na biso calmement. Ya ko bimisa biloko na biso la kimia. Pona nini to si to bundi, to komi na kimia, to yokani, to zwi mokonzi wa za Congolais. Oya kamba mina molimo ya mvuluzi, oya pema mina molimo na nzambe, a telemi sikoyo ko sala Congo paradis, ko sala Congo meilleur, c'est le temps. Pourquoi tant de haine entre vous, bino bato bozo la capacité, la possibilité à aider baningo basaliawa. Pas biso lobo ko ela se. Lelo place na kimaki. Moi mbongo leki langa joli atindela kingai. Bokile lo connaît femme peka sur la Suisse. Na futi la kokite la belle ligne de kolanga la France. Atindela nga $150. Nazo bakisa lesu ko futa. Mais yebisa nga sikola ko libérer mboka langa mukoni. Ce qui a ça, la ko benga mana langa tinelinga $100 la fouti. Si ko vie ya muta komi bongo. Olie, bo benga ni balobi te, trop c'est trop. Baso bo mabiso, on est fatigué. To lembia lokoyo, ole liboko za kala se, to sengaka, to lingi biso pe to zwa kimia. Bino to boza la poto bosangala kate poani mitema mabe. Ta parisien oyo. Soka ya mati mapekala moi parfait na yewa ya ona lingakelo kwa parfait te aye ko pompele biso moi chemise moi teinture avant de me na clim aye awa abimi parisien oye mangde kolanga oyo grand prêtre ya bololé
Mboka ekufi. Mboka ekei. Ba malien ba mitalité. Couleur, moyibi, otonini te. Balobi intérêt ya nation. Allez, mbongo ya mutu. Ba mi obligane. Un malien, okobi malabar te, so to mono na bar to kobeta yo. Un malien, to ko mono na bisala salate. So ki osali to kobeta yo parce que mboka la biso to ligne indépendance. To longo pas impérialiste. Ba congolais bo sala pe bongo ba congolais ba bar bo beta ka bango. Parce que c'est moko bo pesa te. Ka ko pesa ka bisa ba injonction. Bo bima, bo ba malien ba pesa ba ndeko la bango injonction. Ba soli ba téléphone. Nini ezo sanga, il faut renfort, il faut mbongo, il faut ba soda ba zala bien, il faut ba lia bien, ba soda la ba sali minute combien. Po ba bima. Regardez les Maliens collabos, comme ils sont sous Kosala. Il y a un sortant milliers de politiciens. Si nous voulons faire la politique meilleure, et c'est les guerres pèsent dans le Congo, il faut guerre, tout le monde est impérialiste, tout le monde est décideur, moutou pas de la Congo, il faut que nous ayons injection, il faut ambassadeur à les États-Unis qui est dans il faut ambassadeur à qui t'a boyé qu'on injection. Non! Aujourd'hui, naïbisa qui vient au Congo et Panzani, carrière minière, les Kaba Moïse Katumbi, la Kabila. Likambo ya Vital Kamerhe na Kabila yango na Marc Kabundu na nani na Félix Maman Marc de Pata que président de la République yi wala sali mboso pe na côté na ye siko na zongi simi suko tula bandeko yanga baluba lelo bokomi ko kende kolela Marc na ndaku na ye ekolo fufula tula telo kwa mais ekiti Kabunda arrogant l'homme puissant. Mais aussi de certaines de ses actions irréfléchies. Les sorties médiatiques du président congolais sur l'échiquier tant national qu'international sont caractérisées par beaucoup d'étourderies qui exposent son instabilité mentale, son immaturité politique et sa non-maîtrise de la situation du pays dans son ensemble. Sur la longue liste de ces âneries, nous avons sélectionné celles qui lui enlèvent tous les droits d'être président de la République démocratique du Congo. Tenez. Dans une interview accordée à la presse européenne lors de l'One Planet Summit à Nairobi, à la question « Que pensez-vous faire pour lutter contre la déforestation du bassin du Congo ?» Le président répond à cette question en s'appuyant sur l'exemple d'un jeune entrepreneur dont le travail est de couper le bois. Comme qui dirait, la coupe de bois était une forme de lutte contre la déforestation. Ça veut dire que l'action en faveur notamment des besoins sociaux des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pardon ? L'action en faveur des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pour le moment, non. Quelles opportunités voyez-vous pour la reforestation de la forêt du bassin du Congo, dont on sait à quel point elle est importante ? D'abord, il faudrait apprendre, comme je l'ai dit à nos populations, de ne pas déboiser. Et pour cela, j'ai amené d'ailleurs dans ma délégation un jeune entrepreneur congolais qui a réussi à transformer les plantes en charbon de bois, donc à la place évidemment du charbon de bois. Donc il fait de cela une énergie qui pourrait remplacer parfaitement la coupe des bois de la forêt. Donc il faudrait vraiment aller dans ce sens, encourager ce genre d'initiative, et je crois qu'on pourrait faire face à cela. Là, c'est un jeu de mots gratuit. À Goma, lors d'une rencontre médiatique entre le président Tshilombo et Top Congo FM, notamment Christian Lusakweno, ce dernier lui pose la question de savoir quel était son salaire. Le président a répondu avec parjure en disant qu'il ne connaissait pas son salaire. Il ferait mieux de s'arrêter là. Mais pour nous mettre plus en confusion, voilà ce qu'il ajoute. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Dans un point de presse où Félix Tshilombo était accompagné de son homologue burundais,
Un journaliste pose la question de savoir quel est le budget alloué à la construction de la voie ferrée qui relierait les deux pays, à savoir le Burundi et la RDC. À cela, le président congolais, l'un des signataires de l'accord et initiateur du projet, répond en ces termes. Pour ce projet-là, et les fonds, le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sur les là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok, et par rapport le tracé, mais bon... Oh non, quelle imprécision là. En Allemagne, devant tous les participants du sommet Compact with Africa, le président voulait bien vanter les prouesses des vaccins Manacovid et Dubaz C, les deux produits anti-Covid made in Congo. Mais hélas, encore une fois, M. Fachi a déliré. Écoutez ça. De ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Dubaz C, ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chaïm, que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. Pour sa toute dernière sortie, M. Tshilombo mériterait un trophée, notamment celui de l'époux modèle. Mais en tant que premier représentant de la RDC et de l'Union africaine, remercier toute la communauté turque au nom de son épouse, là c'est tout simplement tordu. Hein? Félix. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Dites-nous, Monsieur le Président, vous êtes le président de votre délégation et de votre femme ou du Congo tout entier? Une fois au pouvoir, il soutient être Congolais de père et de mère. Mais quelques mois avant les élections, c'était plutôt... Ma mère est congolaise, vraiment à l'aise, elle se sentait maintenant congolaise, et puis d'origine du Kasaï. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, Odogo Abota Maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outaka Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina Congo, à Bali Mwasi Naye, ma grand-mère qui est qui a donc attends c'est-à-dire elle est dans la Kata Congo quoi. Elle a un peu de sang katangais, un peu de sang tété là, et puis du sang louba. Donc par rapport à Babotinae quoi. Donc elle a un côté katangais, un côté tété, là, un côté louba. Ça c'est ma grand-mère. Mon grand-père lui il est venu de l'Angola, d'une tribu Namalange, enfin d'une région Angola. Parmi les langues nationales, il y a le Chiluba. Inconcevable, Monsieur le Président. À dire vrai, demi-Dakar, c'est rien à côté de vos origines. Hein? Nous sommes en pleine 3e vague de la Covid. Pendant ces temps, tous les dirigeants du monde cherchent un moyen pour éviter la progression du virus. Mais que veut le nôtre? Que nous déplorons nous pousse à prendre des mesures fortes pour garantir la progression du virus. Ah oui, c'est confirmé. Hormis ces grosses bourdes communicationnelles, le président Félix s'est aussi illustré par des actions irréfléchies dont voici quelques-unes. La rétrocommission, ou dirais-je COP, diminutif du mot coopération, un mot trop utilisé par les Congolais pour maquiller tout ce qui est escroquerie. Pratique par laquelle beaucoup de Congolais ont gagné de l'argent frauduleusement, mais qui a été approuvé par le président lors d'une interview dans laquelle il se sentait dépourvu de toute autorité de condamner son directeur de cabinet de l'époque, ou moins encore l'inspecteur général des finances. Suivez ça. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétrocommissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal.
Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement. Ndenge basali bango statistique babandi na Félix bakiti balakisi kabunda basukisi na suka la Félix na suka nango basukisi nini nga mutu la lobi ngai mutu la lobi ba congolais tolongola ba potula misu totala nzamba lobi pona nini yokotala lititi katina liso ya moninga nano yotali te panayo liba ya monene ezali ekoki kolongwa te liba ya monene ezali ekoki kolongwa te. Ah, apôtre Doudou Nsambi la South Africa papa langa G3 en Australie pona nini yokotala lititi katina liso ya moninga nano otali na liso na yo liba ya monene ezali ekoki kolongwa te liba ya monene ezali ekoki kolongwa te. Ba chrétien naloba na bino libango ke nzamba boyi Félix nazali kosambela mpona koremercie nzambe nayebisi ye nzambe olobi na circonstance nyonso topambola kombola yo biso toponi fayulu yo olobi Félix ntango kaka nafungoli monoko na mboya na libanga ya mwindu elati periki ya mwindu na manete ya mwindu nabimi nake koyebisa paster nabi paster nzamba boy Félix ta na prière na ngelo ko nzamba la kisinga na ye l'église la tatoli na ABC na lobi yango video ezali nanu kutu papa oya kufi lelo sous malédiction ya Congo boko kufa boko samba na nzambe ya mpungu boko samba boko samba boko samba na nzambe ya mpungu boko samba papa oyo andimaki te kakolia ye poison na cour concessionnelle avandi musale sesilaki Kabila avandi si encore 3 mois pona atrike match akufaki na poto bilanga ya nabote oyo ozobotola bilanga ya nabote bakoleshe bibembela yo na bambwa obomi nabote lelo bobo melinga Black Balume bobo ma Rossi Kapangala bobo ma Chebeya bobo ma Mamadou Ndala lelo biso bozolanda biso Bruno uti kobikala masasi la tonga boza kolanda biso bokangeli biso mulompwe mwasi na ye wana zosufri la zemi moya kokele kilo ezali te moya kosala eloko eza te bozokanga biso bozoboma biso bokobeta biso batonga mabe me bokosamba na nzamba mpungu makile bandeko na biso ekoganga makile Black Balume ekoganga mon frère makile ekoganga. Les Congolais, soyons sérieux ezali kamba mabele bakoma kama paya mboka motote mabele ya bato eza ya bato mabele ya bakoko na oya ngoyo mabele ya bakoko vuluza lobito ko bangelo kote mabele ya bakoko kipavita lobito ko bangelo kote mabele ya bakoko lumumba lobito ko bangelo kote tango ba starlela ba Livingstone bayaka ko découvrir mbushira ngo ya mboka Congo tango ba mona ka yango ndeko na ngai bangle ba négligeaka mabele oyo pondeko wana zaka mobola mais aujourd'hui superficie la biso balingi bakata yango tango yo mona Congo zo rêver tango yo mona Congo zo rêver tala mboka bake kokota balabi photo zo maya Congo il faut to zo biloko ya Congo mais na la kibino tango boyo kokota Macron le bête oh yo telemi Macron kokuta la bête sauvage le lion de la tribu du Juda attention zo tala mi sous place à bien Macron attention na zo yebisa yo nano moni mpela te nano moni mvula te lokola yo batelemisi yo lokola bête oh yo ye oh propagé 666 eza marque de bête nalingi na yebisa ndeko langa quand on parle de 666 ce n'est pas la sorcellerie tanga yango ndeko langa merci parce que tu nous as révélé na chiffre la ba lettre ya COVID-19 oh nga na lobaki na yebisi batuke ezali maladie spiritu batu baboyaki na lobi boteleme nango na nzela ya losambo ekosila tozosala face contre la bête qui est Macron ndeko abimisi yango 666 bomoni yango balobi calculer le marque de la bête c'est 666 eza marque ya bête
Oyo ba papa balataka. Ce n'est pas la sorcellerie. Alingaya bisao que dans tous les 3 parties il est bête. Dans tous les 3 parties, si on calcule pour la laxao, tu as 6 plus 6, 12, 6, 12 plus 6, c'est ça 18. 18, 8 plus 1, c'est 9. Cela veut dire dans tous les 3 parties, d'abord la spirit, tout ça, c'est les animaux. Bazo travaille dans l'olenge ya bomoto, dans l'olenge ya nyama. Mais biso, tu travailles à 9, la biso dans l'olenge ya molimo. Tous les 3 parties, la biso c'est spirituel conduit par Dieu. Yango na yaka koyebi sabila bonzambe. Yango na yaka kotangi soke, c'est Bête Macron qui anime maintenant le monde. Oh ba pesiye, na katia 666. Tous les 3 parties la nyama, mais Macron va aussi à nos faces. Macron tu mourras. Macron a commencé sa mission T. Parce que les Congolais marchent avec leur Dieu. Mais attention, oye na Congo. Congo la biso ya 7 ya Claricité. Wala moni mba papa Alfred de la maman Clarisse. Eza ya Claricité na Canada. Eza Congo yaka, ya Kimpa, ya Kimbangu, ya Kanza, ya Kingotolo. Congo la biso eza yaka. Congo wana nde yango ebimi. Congo wana ekosala face na yo Kagame. Congo wana ekosala face na Museveni. Congo wana ekotourner vers les politiciens collabo. Po biso, tozo croire sur la politique à Congo te. Tozo croire na ba politicien te. Tozo croire na biso moko, il faut to libérer mboka la biso moko. Yango nazo sala appel. Na bande konanga conscient. Si nous voulons la politique meilleure, il faut qu'on fasse la guerre. Monti de la biso mbongo. Parce que ceux qui vont la biso compte sa bibundeli, ba okangango na ba frontière. Ceux qui vont la biso somba biloko ba okanga na ba frontière. Awa, to se préparer en conséquence. Biso, to bunde la mboka la biso. To kufa liwe ki toko. Tokufa tende ba comploter contre biso. Tokufa te. Tokufa liwe ki toko la champ de bataille. Toko simba nyonso ba outillage. Poto bunda kaso to la misolote to kolonge tumbo yo te. Soki to la misolote to kolonga te. Na lingi la pesa bino exemple la Biblia. Botanga Josué babandango na Josué 8. Tango bazo kende conquête d'Israël va tourner vers le nord. On a Sabilo tourner vers le nord. On a assez dire la yemba yemba. Tango bazo kende nzamba prépara ki bango la bibundeli tout. Apesa ki bango moto. Apesa ki bango mai. Apesa ki bango mabanga. Apesa ki bango ba fil de fer. Basala ki mitambu. Basala ki makambo nyoso. Tango lo kitweye. Ndenge lo kitwa Mali. Longonya la ba malien. Ah nzambe alola. Na koloba te po changer nga to tinda ki nga la Congo po eba ke to bunde tumba oyo. Oyeba ki guerrière na nga ya la Congo po to ko libérer mboka. Mais na envier ba malien. Na zata na Mali héros. Nga pe na lati Sokoto. Na lati Bitumba. Na kena ba commando wana. To kota. To poudrier. Bato bazo ya po ba dominer sur biso. L'Afrique est koko la boumbu te. Biso to lesa bango, to salisa bango. Bacha biso la colonie bango ba bimaka lokwa bango baza ko se développer na biloko la biso aya yibi minéré. Tala ndenga tongi Kigali. Abuki ba mabam montagne kpakpa Kigali comme Singapour d'Afrique. Congo etikali nyai na nyai. Congo nzela te. Mutulo sazo yazo. Congo mabulu ki se jour ayo na bini. Poto elenge. Poto kitoko. Poto ezala mabulu te. Mboka o soko keyo yo ke sengo tika na mboka baninga. Mais richesse immense. Congolais conscients, l'Europe, c'est le temps. C'est le temps. Botikate va accomplir mission parce que Félix a repéré ça. Parce que les politiciens, bah, silence radio, bah, la kacha morgue, bah, si bah, envoûté, bah, tout fait, bah, la course au pouvoir, bah, côté le matin pour dénoncer l'insanité, ceux qui ont angaïté, on a les calibres la bino, bah, kolobate que complot, bah, qui bah, pesi, bah, déjà, non, bah, qui bisi, bah, qui bosse à la suite, bozong à la bamboka, la bino, qui le distrait peuple. Peuple wana ba vanda ba yembaka ba kosala kalokwa ba kobima biso to ko intimider bango entre temps Sud Kivu Nord Kivu ezokende professeur Denise abaki Félix maman Marthe kolela mokomo susu lelo te lobité yo comme on a souffrance oya kokoma na libota la yo parce que za maman insensé nzamba kotika yo te papa kei akope malaki meka si yo kolela torture ko yela ola graisse ma dan okomona ndenge ni meli yo ezalaka tango komona ke nzela otindika ki mwana yo eza nzela mabe okonti si mwana na kufa mwana ke na lobi côté boko lia mbongo me ya singala kimo qui savait que ba kosela bila adversaire marque
Makela Kabila bakutani. Tala Makela Kabila. Mpunda. Kasi yo Congolais conscient. Bande kolanga ingeta la balamvuluzi. Ingeta mama Kimpa. Ingeta mvuluzi. Ingeta Kimbangu. Ingeta Balume. Ingeta Rossi. Ingeta Kapangala. Ingeta Mamadundala. Ingeta. Nabino tu. Oyo bokenda bozonga. Lumumba yaka okito yaka kingotolo bino batu bozala secret na clé ya délivrance bokita bopesa yango ba congolais conscient communauté congolaise partout bozali bo soutenir biso botika comme dire mboka bokata na nous virisa ba ambiance pour un temps soki bokatika un mois ya ba salaire na bino bozwaka bofuti ba mai ba courant parce que ba bengala bino tela mboka ba paya mais bomi sangisika mayele ndekolanga ta 100 ya pamba boleki boza plus de 14 millions ba riche bazé belé nous avons les Congolais soldats français nous avons les Congolais soldats américains nous avons les Congolais professeurs à bala mindele le coin ndekolanga la kikwiti on manque pas de l'argent. Nous avons les professeurs ingénieurs, les Congolais, les avocats, les Congolais qui travaillent dans le bureau à Mindele, tous les Congolais à Mayele partout. Le professeur Jean Bélé, Batou à Mayele, mais bon sangi sa Mayele. Ba Congolais à Mayele, ba ali pe o bazala misolo ba ali. Mais motema nini kangi bino po bo libérer mboka te. Bo aider biso lo kite biso pe to kokima. Ndeko nanga lo ba benga ngalo bi mama ke na ambassade ya Turquie. Koma kuna ngana oti na mbongo nango kende o mwende bakoma proposer biso kende pa bakoma mayo to sala posa la yo mendeko na ngai ngasi koso ina kimi na kende ambassade bi ya Turquie ndeko langa tinde ngambo na ke Turquie lobi kulanga pe na epoto tikali ka bambo akopali wu to oganga kalibana mboka ya 8000 km mboka ya bongo na oganga bongo te mboka fo ba guerrier bazala kacha mboka la bango poto ganga to intimider bango to zala kacha capital soutenons-nous. Tous les bambous à Copal, tous les gens qui ont fait ça la vidéo, Congo que les Félix Azoli à Kaboul, Azoli à Kabila, Azoli les politiciens à côté de la rythme. Ngana on te dit que les bambous à Copal la Liban. Les Congolais sont des méchants. Que Dieu vous bénisse. Kaboul l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na jeu des cas d'orateur mais s'appelle électrique. Merci na Papa Dieu directeur de recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parabe Misso Bangay. Merci na Mananga les États-Unis d'Amérique à la Kunjatananga. Équipé pour la thé. Bon rétablissement. Les États-Unis, merci Nanga Mokondi. Merci na petit frère. Ah, petit Nanga d'Allemagne. Ah, Zola. Nzamba Pambola Pino. Nzamba Pambola. Bozo Luka Luka. Nzamba Pambola. Petite sœur propre. Que Dieu vous bénisse. Bon, mi battez la Bamali. Grand frère d'Autriche. Nzamba Batela. Yanga Michael la France. Ah, que Dieu vous bénisse. Yanga Ndeko. Ah, recevez ma part poli. Voulouse kimba watambola la yo. Mama kimpa mona misala na yo. Leki nanga boklelo konye femme pekato jolie na mobile na bana. Na mama nzamba batela. Na ndeko nango utai kokoma na mwana biso nzamba batela. Mama nzamba za na yo. Voulouse za pembe na yo. Ba archange puissant ba ko batela yo. Okobima na hôpital. Merci na mama Dolo. Merci la kila me plus 49 boklelo konye femme pekato. Merci na la chabienne. Anita Baba Ifoku Yomoto. Bakoko wa Lumumba botelema nzamba pambola bila fungo la bilo banzela bozwa misolo litu oyo eza litu koko la bina bundaki héros national to kunda yeto sele engelo bana nzeza landu bakoko nzeza landu oyo eza bapana bino abako parti koko la bino bozana ngo fier abako Elimwate, abako totombola yango, parti o ememi biso na indépendance. Papa Nabino, grand-père Nabino, Nzezalandu, to saele ba monument parce que c'est grâce à lui à chaque éveil, parti moko yé abako, parti ememi biso na indépendance, c'est abako de Nzezalandu. Bobungisa yango te. Bato ya Mobutu. Bobungisa ba trace c'est ko Kongo ndo azabanga te. Atiki bilembole na Congo, mais bacha emelio botelema bozana misolo bisika bozali ata ba traître lokwa ba mokolo wa mpombo bakina kolela ba kabila likamote mais bino botika li bokima kima ba mapinga ya Mobutu to sanga na bozali nano bokufite bino nyonso makase ezali to ya to sangisa maboko to sangisa lié aussi de mapinga conscient o bazela kabiso peuple tokene mais to sala katuku bianza te yango to beli communauté congolaise partout bozali botala baninga ndeli ba obundela unité to zala ini division ezalango malamuté Congo eza vaste ya solo bakapoli biso mais biso totikali conscient biso toza conscient biso ndambo toza conscient ba obo olela pona mboka
ndeko nanga ebele tongaka te ka moke wana tosala groupe na biso wana mama nanga benganga lisutu obengana te numéro yango na omona yango lisutu 10 000 mama jovi nanga 20 000 30 000 lobikuna lobokuna 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 toko sutuka 20 juin tokangisi mwa mbongo ndeko nanga tobeta masasi ndeko nanga tobunda ndeko nanga oyo koya so pa bozaka na susa Congo tosala eloko na beaucoup mona biso beaucoup moins génération eza sacrifié te génération oyo na révolte l'esprit à combat mais bazangi ne ba moyen nzambe apambola bino nyonso bandeko langa partout bozola ndezu yezu papa jina mama emo likambola motote na fingi te la tongi te la lobeli nation nga ndenge ba malia ba telemi basali guerre ba récupérer mboka na bango nga pe na osala guerre po maloba oyo koma na bwaki nkona na mabele kitoko oyo kobota mbuma na yebike mususu pe kokwea na singa ya nzube kozinga yango mususu pe kokwea na mabanga moyo kobime okausa yango kasi oyo pe kotika na nzete bandeke ya likolo bakoya pe kolia yango bajabulu bakoboma yango bako négliger maloba oyo kasi na yebi ya suka oyo semence kokwela mabele ya kitoko ekobota mbuma ya mokama na mokama bato bakoyoka bakosaela yango peto ko libérer Congo banguna bakokamwa nanya ndibaki ke ba malien bako revendiquer ba droit na bango il y a aussi des soldats au bazela kabiso mamo seya bosenga mbongo bosama makasi peuple abima biso to asima to suto lembi lokuta oyo ya Chilombo bazali bango nyoso ba très traité mais ande kapo ba congolais to ça ben conscient mais nzamba mpungutule ndo fula PV un jour conscience côté les mains to ko libérer mboka la biso il y a jamais trop tard boya bokota boya bokota boya bokota bomela miel bomela miel bomela miel mais la suka lango Kagame oko yeba pourquoi zo ki babela koko. Merci la JKM, le number 1 océan de la presse congolaise. Merci Noscar, merci la Bilonio Sobo soutenir biso. Ma tondo pe, la Bilonio Sobo maudire biso. Nzambe la biso à maudire bilo davantage. Ma belé comme la bilo obscure. Na combo ya yemei. O azamo konzi. Le lopo bilo biso seko. Florence ya matondo mido. Na mokita inae. Mamour d'Angola. Bapourament angolan. Bon dia. Botard de bonne merci na Pape Dje, directeur recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi. Quant à moi na lobby. Tobunda, famille à Black Balloon, on est ensemble. Bye.